Le peuple d'abord, population, topé, tenancier, ya terrasse, ya babar, paix, ya événementiel, na Kinshasa, bakedaki bongo, kosala sitine, mokola lelo, liboso, ya hôtel de ville, pour na réclamer réouverture, ya ba activité, na bango, pas bâti, bazali, ba parents, bazali, ko souffrir l'état, tala, masolo, na bango. Prolongation pour la 5e fois, état de siège, Assemblée nationale, la Sénat, bandimi, ango, na édition lelo, population azali ko réagir na tina na yango et sengeli boyeba que gouvernement sa malukonde kokisi 100 jours mokolo lelo messe d'action de grâce monene et salami bongo pona kotika République démocratique du Congo mobimba na maboko ya nkolo na azali na esengo ya ko retrouver bino mokolo lelo na KNB News ezali chaîne ya liboso pesa kabino ba information en continu na lingala moto ya kosakanate impact na idéologie et ezali ko continue komata. État de siège pour calmer ma soeur est surtout la guerre pe oignon cezala qui lokola banditisme insécurité mon konziamboka et le gouvernement na ba prolonger ango lisusu mokolalo population oyo ezali awana Kinshasa ba miko réfléchir opportunité na yango bolanda bazali bongo na micro ya héritier Lukuji. Bon, moi je trouve que prolongation et état de siège c'est profitable pour le peuple congolais, pour la famille, nos familles qui souffrent là-bas à l'Est. On ne doit pas regarder d'abord la tribu, ou quoi. Non, c'est notre pays, c'est notre population qui en souffre. Moi, je crois que la prolongation là, c'est vraiment, il faut qu'on prolonge l'état de siège parce que, comme par exemple, le gouverneur militaire Nord Kivu a quitté sur le terrain à Beni, a s'installé à Beni. À BBC état civil à Monisco, que ces gens-là doivent rendre les armes. Si on va rendre cette fois-ci, c'est la mort. Donc, c'est-à-dire que 5e fois état de siège, moi je crois que on peut faire quelque chose. Baza déterminer, faire des choses déterminer à côté là-bas, pour en finir une fois pour toutes. Alors, moi je trouve que ces députés-là, bon, le choix, ils sont libres de faire leur choix. Mais moi je trouve que, bon, excusez-moi de les appeler les ennemis de la paix. Ce sont les ennemis de la paix, bazo combattre paix, bazo combattre vision et chef de l'État. J'avais suivi, et ça a été à huis clos, évaluation à huis clos. On devait évaluer de près. On ne fait pas ça à l'aveuglette. Il fallait évaluer l'état de siège pour à quel niveau on a déjà neutralisé combien de rebelles et évaluons, les députés ont jugé bon de faire quoi? De prolonger pour la 5e fois. Wana Ezaki avis. Il y a oyo baza ba ennemi parce que ennemi ya congolais zaka congolais yemoko yango no mona ki ba se comporter bongo. Donc j'avais suivi ces messages là hier tango bazolo bakeno bakendaki ba construire ki groupe ya enquête pour que bakende sur le terrain basa l'évaluation il y a situation depuis que qu'on a décrété l'état de siège. Alors on a retour baeko bakeno constat o basali kuna le constat est amer, il n'y a pas l'avancement, il serait mieux d'abord au balongola état de siège bazonga la situation d'ornavant ce qui n'était pas du tout normal, c'était du mensonge, des montages. Alors tu peux constater yangwana balobaki keno ceux qui parlement bakoti pona ko proroger pour la 5e fois ils seront sans eux. Alors autant au parlement bakoti parce que bakanisa keno balinga qui va porter atteinte ceux qui va se soustraire ça allait poser des problèmes au Parlement. Alors, ce qui n'était pas le cas, quand même, le Parlement va siéger, ce n'était pas à huis clos, c'était ouvert à tout le monde parce qu'il y avait participation de plus de 347 députés. Bande Konabiso, il y a Nalanda qui message na Bango Lobby, la vie de la population sur le terrain. Baza pour Basengi d'abord que non, pour na Bango, état de siège et Kokende, de 12 mois renouvelables encore une seule fois. Pour que non, parce que Baza a besoin, il y a Kimia, depuis que l'état de siège est Zawana, Baza calme, l'activité est belée et zongeli, malgré qu'il y a encore quelques couacs, parce que c'est une situation qui a beaucoup duré. Il n'y a pas moyen, c'est que non, interrompre pour favoriser les ennemis du peuple. Yangwana bango, baza nazo senga bango, baza la wana plus pour que fournir
soda oyo bazawana gouvernement oyo militaire oyo bazawana travailler na bango accompagner bango fournir bango des vraies informations oyo ko permettre gouvernement militaire oyo baza sur le terrain travailler de façon que non côté na biso ya Ituri ou soit Nord Kivu la sauver kimia ekota sécurité parce que côté yango soki kimia ekoti ça sera aussi une bénédiction pour la nation. Population azali ko réagir na tina na yango. Évaluation au bango balobaki, c'est bango de rendre biso compte nango. Il faut passer par les médias expliquer ce qu'ils ont fait. Ben jusqu'à maintenant, surtout qu'est-ce qu'on sur le plan du terrain. En tout cas, rien n'a bougé. Hein? Nous avons makambozana no kobina bina. To pesi bango chance ba baza gouvernement ba Rio, ba bunda kasi. Mba bunda. Bah, ça moins changement et bouger. Parce que ce que nous attendons, nous, ce n'est pas des cravates que les gens portent. Ce n'est pas des renommées que les gens tiennent. Non. Tout ça pour Luka, la population sentir moins loco. Attends, moi, Moukeza là. Mettre fin à l'embouteillage, courant, délestage, n'en parlons pas. Au contraire, on voit des choses de pire en pire. Hein? Je parle comme citoyen congolais. Qui est un critère, il y a dans la base, mon tendance politique jamais. Parce que moi aussi, je subis la même chose que mes frères. En tout cas, pour l'Angaï, le nouveau gouvernement n'a pas si bango basali musala. Au monde politique, oyo batu bakanisa eza makamusus. Samboloko nena batu na e bazo sala musala mais loko nazo regretter comportement na biso ba congolais trop pressé. Trop pressé. Koloba n'importe quoi politique, au monde mboko ekufaki. Depuis Nkondo Mobutu, Asalaki bien la souka ko sala mabe. Kabila le fils n'en parlons do bilan négatif. Moi na mutu na lutte qui il y a 32, il y a 37 ans. Na papa. Bazo sala za na besoin valoriser biso ba congolais. Na mo na te to ki na valeur te. Azo zo sa identité na biso to za la ba congolais identique. Mais congolais azo tambola kana likama nzala. Non, c'est pas nzala. Nous allons banda depuis jardin d'Eden, Adam na Eva, les basalaki, masumu na bango. Pour n'angai gouvernement wana et ça la musala nango laisser le temps au temps. Les Kambu ya ba ministre na nouveau gouvernement na biso ya union sacrée. En tout cas pour n'angai on a recoupé sa bango na 100% et ça 90%. Pourquoi? Parce que tout le monde y a action belé. Le monde est action et bello, tout ce qu'on a fait, et comme la biso neti moi étrange moko boui. Na etali 100 jours. Premier ministre Sama Lukonde alobaki gouvernement za ba royaume. Eza bien, ils sont surtout akiyaki initiative wana. Mais faut que la malobate. Il faut misale salama sur le terrain, misala so que salami fait comme on a été. Na vie active et qu'on bouge le secteur. En tout cas, tous les éléments, si c'est un signal significatif, c'est ça la mité, mais espérons tous les éléments, les assurés à Congolais, ma cambo tembo la lolenge penza et sengeli. Pour notre autorité, je vais lancer un appel au président de la République. En tout cas, au président de la République, aux amants Namboka, na kolingate au coup ya sous na bagage que le gars n'a passé. Mon candidatango au PSI Vision, il faut en suivre. Il faut vraiment suivre la makasi pour te limiter maramoleka nandeko Kabila. Kabila zara mabete hein. Et lorsque tu komi ko bandeko Kabila c'est qui ya collaborateur na bazalaki. En tout cas mon candidat tango nyonso vision na yo mais kaka ko sala ma suivi. Lelo na jardin ya primature des messes d'action de grâce. Et salami pona 100 jours ya gouvernement natina na yango mokonzi ya mboka zaki wana na ba membre ya gouvernement président assemblée nationale pe Sénat pona ko pesa République démocratique du Congo na maboko ya nkolo reportage Timothée Kayembe. Au nom du gouvernement, nous voulons remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'avoir rehaussé de sa présence à l'occasion de cette messe pour marquer
les 100 jours du gouvernement depuis son installation au Parlement. Je voudrais également remercier tous les chefs des institutions ici présents pour marquer ce moment avec le gouvernement. Ici, c'est un exemple que nous suivons. L'exemple de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, qui, à son entrée en fonction, a consacré le pays à Dieu. Ils allaient qui en présence, il y a président de la République, chef de l'État, premier ministre, ainsi que président, il y a institution, sous le l'Assemblée nationale, Sénat, des gouvernements, il y a warrior, il y a qui vont ça la messe d'action de grâce na jardin en primature et si kanini lo sambo et salama qui natina 100 jours il y a gouvernement officiant du jour à Sololi pe à expliquer ndenge nini mboka esengeli tambola pe à encourager acteur nyonso oyo nkolo aponi po te bakumba République démocratique du Congo baye babon ko sala musala na conscience pe baye babongo surtout kolinga mboka côté na bango gouvernement oyo kumabina yemoko sama lukonde balobi pe ba préciser que souci na bango ezali bongo population et babongo ko vivre kitoko kasi na bilan oyo salami balobi que déjà mboka na biso en termes de recettes l'état congolais assez a commis riche kasi ba besoin eleki ebele que ba préoccupation ya ba population ya ngwana mingi misusu nano ba moni ba effet ya misala ya gouvernement sama lokonde na basani na bango te surtout question sociale surtout vie ya congolais ya mikolo na mikolo effort ezali ko salema gouvernement balancer cap vers amélioration ya vie sociale ya ba congolais pote tant o etikali pona bango ko sala musala baye babongo ko servir ndenge elongo banaki ko banda gouvernement ya ba warrior et bandaki volonté ya ko sala masolo surtout na contexte ya covid ndenge nini e gérame na gouvernement ya République démocratique du Congo sama lukonde azalaki préoccupé na yango kasi yango esalaki te ke bako isa maboko baye baki bongo ko continuer ko travailler pour na komatsa ba recette à l'état surtout awa toza ko tala cap vers 2023 ko organiser ba élection à kitoko grâce ya ba effort oyo gouvernement ezali ko sala tokanisa ke nyonso ko kene malamu lokola boche nzambe likolo nzambe aratakate elongo na président de la République chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tokanisa ke gouvernement ya ba warrior oyo congolais a kosepela pe match et kozala kitoko Kinshasa et l'équipe partout au centre de leurs activités et continuer à lui être reconnaissant pour tout ce qu'il fait et continuera à faire pour le bien du peuple congolais, surtout pour la gloire de Dieu. Amen. Batenansi ya babar na ba terrasse baleli basengi gouverneur ya ville province ya Kinshasa bafungwela bango ba activité pambate bazali batata na bana bakoya kokufa na nzala covid oyo ezali nango maladi bakozwa ba précaution kasi ba activité na bango ezali ya kokufa mokolo ya lelo KNB ezalaki bongo kuna bolanda reportage oyo il fallait kotanga na ba banderole ya ba DJ ba tenancier ya ba bar pe ya ba boîte de nuit oyo ba yaki kosala sit-in lelo na hôtel de ville ya Kinshasa pona kolela ke musala na bango ezali kokufa balia kaka wana yoka ndenge bakomi cri d'alarme tozali kokufa nzala coronavirus oyo eyeli kaka biso ba DJ bato oyo nyonso basalaka na ba bar ba serveur ba papa na ba maman oyo kolia na bango mvula na mvula ezalaka ba activité ya ba terrasse ya ba bar pe ya ba boîte de nuit ba mituni kaka soki covid oyo eyeli bango balobi ezali bitumba te koswana te basengi kaka na ba autorité ba léger to batala situation na bango pe ba vivre lokola ba congolais nyonso bazala na ba droit na bango ya koteka pe ya kozwa ba bénéfice
Et surtout, il y a quoi faire vivre ma famille na bango. Balobi ke bazali ba opérateur économique lokola ba opérateur économique nyonso et sengeli l'état ata la côté na bango pote bon moina bango ezonga na kimia. Tokatsa ke ba konzi ba yoki mbela na bango pe ba kosala quelque chose pambate lukuta mabe. Bande ko na biso ba terrasse bazali ko souffrir. Lukuta mabe bande ko na biso ya ba terrasse bazali ko souffrir. Kinshasa et l'équipe partout. Blevita ezali poto oyo Beltexco amemeli ba congolais pote bana ba mela ba sepela na mikolo pe bakoyi komela yango ekosala bino kitoko. Kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltexco aye lisusu na Blevita oyo ezali poto kitoko riche en protéines pe vitamines. Sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine. Lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie. Farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux. Farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu. Farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu. Kobo sarate ba chepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko. Poto oyo ozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltexco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa et l'équipe partout. Na bongo esala ya mokolo ya lelo esengeli boyeba ke maladie cataracte tope ba maladie nyonso ezali lié na rétine chirurgie nango ezali kosalema awa na Kinshasa na Ariel Optique et pas ya docteur Dieudonné Ngoyi oyo ezwami bongo na Gombe na immeuble monene ya Kavali Center et sikanini ba opération wana esalemaka awa na Kinshasa au lieu kende Afrique du Sud to na Europe ba condition nyonso ezali réuni pour te nyonso sa makitoko bolanda ye azali bongo na micro ya KNB. Congolais nyonso mutu nyonso azali na mboka na biso akoki kozala azali éligible pour na chirurgie wana ezali pour na bapasi wana ya cataracte na bapasi etali rétine. Donc ba Congolais bato baza na Kisasa bato bazali ata na ngambo ya ebale na Brazzaville bato baza na intérieur ya mboka na biso ya Congo bo baza na pasi wana bakoki koya po tosala tosunga bango na pasi bazali na yango. Bon, c'est aussi une opportunité ozali occasion ko yebisa baninga bien que bango nyonso se bayebi na kosenga na bango bo bazali na ba malade ba patient oyo bazaki na problème pour bazala soigner autant nous balobaki il faut bakende na poto bakende na Afrique du Sud parce que chirurgie yango bako ko sala ngo awate sika toko ko sala ngo awa concernant rétine pona koloba ekende moto akende na poto pona yango akenda to na Afrique du Sud to na Inde ezali susutina te biloko wana pona bapasi wana tokoki kosala tozali kosala yango epa na biso et donc kokanisa pona kokende na étranger wana il faut bandeko na biso balongola yango na mutu na bango tozali kosala yango sur place. KNB News, première chaîne, au plus rabino information en continu na lingala et sengeli boyebak kindoki politique émission on a impact ya mabe mikolo yo surtout en international oyo azali ko raté s'abonner na KNB News sur chaîne na biso YouTube au Kosepela Makasi.
Général Sivanuka Songo a ça qui parade monene récemment dans stade de Martyr wapi a pointé que du doigt ba commandant à la police au bazali ko recruter à lobby que bazali ko recruter batu d'une façon illicite sans koyeba sans kolandela morale kolandela éducation nyonso wana réaction les années. Réaction en kozala était général Kasongo akoki koloba lolenge kani toyebi il y a un philosophe à l'époque aloba les paroles s'envolent mais les écrits restent. Oui, c'est bien le bien ya kosangisa batu na kati ya stade de Martyr. Kosangisa ba elemane ya la police pona kozongisa bango na nzela ko recadrer bango na bouche à l'oreille. Message eleki mais est-ce que bakotiango na misala pambate du jour au jour tozali komona ba recrutement zali ko salema et si kanga nazali komona ba jeune o na ibaki bazaba kuluna lelo bakoti na la police na ke o interpeller bisi mokondo mais o nazaki kuluna binga batindeli ngana na kosala nini et mususu kutu aza kuluna ba yebi yende za mokonzi ba kuluna secteur na mobimba ya commune na mobimba mazako parvenir ko ya koluba atemi na kati ya quartier na buto zo ganga bi anga na koti la police tant boti nanga bilei nanga etongo midi pourquoi ezali bino peuple tant déjà mtazali koloba bongo bo pese les rapports oh no preuve parce que biso na droit na biso preuve fait à la soit et donc eza la prouver d'une manière à l'autre oui vidéo audio pe bandima ngo pe na pasi. Donc il faut qu'il n'y ait pas d'expert pour que l'audio soit la valider, la accepter comme preuve. Et nous sur quoi le bibonga na yoki, tous acquis 2 personnes, 3 personnes to yoki, ata to témoigner. Na biso motobilité na biso le linge kan etambolaka. Ba oki kondima ngot comme ba oki kondima te mais en réalité bandima ka yango te. Siko to ko sala nini. O esengeli na général Kasongo asala ezakaka abenda ba élément na ematoi et puis abenda ba élément peut-être ba arrosateur okuta na ba police peut-être ba adjudant mais ba commandant ba commissaire de district wana akutana na bango nyonso pe ba jali ko gérer ba commissariat akutana na aloba na bango o ezaki essentiel ya kosala nde eza yango ya kokutana na ba en tête ba numéro 1 ya chacune des communes pe na ba yaba o bazali ko diriger ba district pona aloba na bango na likambo o etali bavure policière pamba te biso o totambola ka omona buzozonga na nzela na butu toyebi ki couvre-feu na mboko mozonga à partir déjà de 20h à 21h na nzela tracasserie eza policier toyebi ki na kaleza ki ton tozoko la soko kutani na policier o se sauver ko senga bango na jeep bateyo et yo tiko tili bosalo pango mais le comment so kutani na policier même na makolo même na jifo banda mbango pamba te oza na raison te o nyonso se présenter comme pièce d'identité bakokate yango pe ba botolo nyonso za nango le général Kasongo le sait yemo ko utaki ko témoigner récemment ana ba média na bino que amona ki ba policier ba roulage moko ana ba policier na niveau ya polo bazali ko sala tracasserie landa ki policier ki maki ouais ake dindi na kata policier ndimi andinda na kata ba poto po bakanga ete pa mokonzi na ye. Et wana siko yemo kazaki témoin oculaire et à témoigner on peut na ba média biso siko to ko sala nini et nous le petit peuple nous sommes souffrants du jour au jour. Toujours il que de Moussa les Osaima de ces côtés-là pour que Makambo zonga na ordre le quoi le bédicamité la police récemment to zana mawa ya koyeba que moko ya ba étudiant na inikin akufa ki alors que bande ko sala Moussa na ye na Moussa comment azusala TP alors que la police est qui et puis accident et salemaki et chef ya balkonza la police aloba ki za accident ezaki eloko ezalaki prémédité te ezalaki accident oyo esalemaki wana lelo nini faut esalema pour que la police na biso ezonga na ordre eloko nakoki korapele sika wana soki mokambi ya la police ya ville province de Kinshasa lobi ke accident wana ezalaki prémédité te peut-être azwaki information bien te. Est-ce que moi si akoki ko contrôler téléphone ya mobile na ye soki pena olingaka libala na yo oko contrôler téléphone pour luka nini na kati biso kan beto s'intéresser na élément wana reportage héritier Lukoji. Faut surveiller téléphone ya mobile na yo eza malamu te. Bazo lobela biso même la Bible déclare la femme sage bâtit sa maison. Tant où yozo contrôler téléphone ya mobile na yo oye ba solo la kina nani akende ki wapi azala ki wapi nyonso wana ozomi lukela kozanga kimia kati na foyer na yo parce que tant où yo ko luka oye ba asolo la kina nani alekela kinzela nini kombo ya mwasi wana oyo azanani ozo luka
trouble na foyer na yo ozoluka kozangisa kimia na foyer na yo parce que tant yo oza toujours na habitude ya kocontrôler mobali ezo signifie pe ke bazuwa na yeba okoluka kimia ekozala te tozomona lelo biso bamama mingi tozobela gastrite maladie psychosomatique kati na bomoi na biso omona nga libala na nga naza na kimia te mobali na nga ntango nyonso soki natali telefone namonaka banimero inconi ya bana basi bandeko na nga basi eza na ntina moko te esengeli yo batela libala na yo yo nde moto kosala ke mobali na yo azala na kimia yo nde moto kosala ke mobali na yo ntango mpo abimi avandela yo me ntango yo ozopesa mobali no confiance te moye kimia ezala na foyer eza te basi mosusu na ndako ya mabala bakoma lokola OCC c'est-à-dire Office National ya Contrôle ya bapoche pe ya basaki ya mibali na bango bolukaka nini ezali comportement ya malamu to ya mabe bolanda reportage oyo. Bon, comportement wana eza malamu te mais il faut condamner yango na deux sens. Eza pe na mibali mosusu atikelaka mwasi na mbongo bien te, c'est-à-dire que azopesa mwasi opportunité te. Siko mwasi akomi lokola moyibi moko boye alukaka bapoche ya mibali azwaka mbongo mpo aserve na babesoin na moko boye. Parce que ça m'a bien pour moi ça libala parce que voilà déjà qui mouille parce que ata ba no ba ko na liboto na ba yo papa zoka ngela mama ke no bongo na ngana tsaki na poche ai mama na bino ayibi ango de ko bima bien te pour lobi so moi no yo bote ayibi au côté eni les a comportement bien te pe mi ba le pe o ba ko esaka basi ndako ko kabela bango na pasi basi ba ko mona po mona ta 1000 fois 2000 fois pasi. Ils appellent ma mes comportements vraiment ils ont ma makasi ya ke mwasi ya kibala abana kofuye bapota mbana yazo kambongo abomba eza bien mobali oyo abali apesaki mbongo te alakisaki salaire te apesaka ye mpe ata akolakisa te oyo bamibali mosusu balingaka na bango kolakisa salaire te mais bible mpe elobi bongo te bible elobi mwasi tosa mobali na yo mobali linga mwasi na yo sikoyo biso awa namoni bato baza na bonzambe te bayebi basaka bongo mingi te moni sikoyo mwasi wana peut-être na bomonene amesanaki nene koyiba sikoyo ntango akoli akute mpe na mobali oyo asimba mabende po apesa ye azopesa ye te azopesa ka mike sikoyo po ye mpe sikoyo asepelake naza na libala mobali na ngai boye azosepela te alors abandaka koyiba po amesanaki koyiba na bomwana mosusu mpo akozala abandaki koyiba mais akomi na ndako ya libala nzambe abongoli makanisi na ye po yesu ayaki mpo bamiyibi batika moyibi omona soki amoni bolamu mobali azosalela ye omona alobi mobali azosalela ngai bien botina nini nayibi alors on a changé ma canisse a changé sikoyo ntango a changé atiki moyibi omona mobali pa komi esengo na ndako mpona nini mwasi oyo nakomi koloba nga na komona nde nazeki koyiba mais chance nzambe asalanga ngolu nakutana mobali ya bien azopesanga mbongo yango natika moyibi etikali témoignage tokomi na suka ya édition oyo nazalaki na plaisir ya kopresente bino mokolo ya lelo boko retrouver Naomi Mpila biso tozali ko continuer ko travailler pe ko pesa bino oyo nyonso bo lingaka pamba te KNB News tozali wana toujours ko servir bino d'une manière professionnelle. Réalité ya bana kino